Yasolo matondo boka bino ba banso ba garder patience na bango po ete balanda biso ya solo tozala problème moko réseau eza kotungisa bobi ke toza kati na bitumba bitumba tozali nango moko na moko na kati na biso ayeba ke ezali bitumba ya suka ezali bitumba ya suka oyo takobunda na kati na mokili. Alors il faut tosupporter yango tomona oyo nyonso toyei komona. Nous sommes en guerre. Vous le savez, la vérité, c'est vrai qu'il n'y a pas de démocrates, ils n'aiment pas la vérité. C'est pour cela que Batunisaka, chez la Bisso, il y a des fois, Bakal, Odo, Monamo, ils allaient tout à fait normal. Bon dimanche, bon supporter, attends 2 personnes, on va continuer là-dessus. Il y a pour ça, que vous avez nombré là, mais voilà, la lecture, et donc, ça Bisso, Batumouké. Allez, tout continue. Voilà comment on se met le Congo, il y a sur le quai de la Kiwanende, to pesa ke bino mateya, to lobaki nyonso oyo, eza koya liboso na biso, po ete mingi na kati na biso, baza koyeba te mikakatano oyo, toza nango niveau nini oyo Congo, etikali sima po ete na comportement, na mentalité na biso, mingi na kati na biso, baza koyeba na mute, qu'est-ce qu'il faut faire? Baza ko penser que moto yaki biso na kati na piège. Côté la biso piège que to tikala na kati na ignorance na kati na o ba ko benga aliénation mentale ba kanisi ke mutango ye wana akoya pas changer bino le bakete na libérer non hein boke na bino ko sala ba et pour na ye aza ko continuer et voilà il y a comme ça biso c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui et d'ailleurs pour na bango baza ko compter toujours de mettre des stratégies en place pour nous endormir encore. L'homme n'a pas de bino yango oyo nyonso oyo baza kosala na sima ya kombo na Nzambe na sima kombo na Nzambe baza koboma na sima na kombo na Nzambe baza kotiela ba poison na sima na kombo na Nzambe baza kosala makambo ya mabe na kati na mokili yango biso toyaka mpona kopendela bino bandeko bokeba bolanda bango te po ete bato wana nyonso boza kolanda bande bazali basaleli ya Satan basaleli ya Nzambe te yo soko olandi bango ekozala mpasi mingi mpona po ete mpona bango bayebi ke il faut tika la position tika oza nango wana mpo sino te soko olamuki bango bakokoya alors esengeli na bino botikala na position wana. Alors voilà bandeko bana so mikolo Congo to continue ya solo matondo na bino nyonso oyo boza wana na chaîne boza kolanda biso tosengaka na bino surtout les nouveaux abonnés. Merci pour la présence na bino ba liboso na chaîne na biso. N'hésitez pas, vous avez fait un bon choix. Vous avez resté là, Hollanda, mingi okoyeba awa, ezali mingi pour l'importance na yo, na bana na yo. Soko zui, okozwa, transmettez kango na bamususu. Merci pour vos likes, merci pour vos cœurs. Ba cœur na bino, ba like na bino, ça nous va vraiment tout droit au cœur. Donc, vraiment, tout ça pour ça, nango, tu la biso yango, et puis ça biso, et c'est mon mingi. Yakomona, yango. Allez, tout compte à la 4 mesure, parce que le temps on a biso, ezali kokoba, et c'est bien la biso. Les Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sankeri va déporter jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qui était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, nos maîtres comparent la sortie d'Égypte à la sortie d'un enfant du ventre de sa mère. En majorité, les Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sankeri va déporter jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Merci. Voilà, je pense que vous avez bien compris
esengi na biso moko to baborigine na biso toyeba po ete bango bakolakisa biso te, bien au contraire bango bakoya mpona koaffaiblir biso po ete toyeba te ke toza banani. Alors tozala bitumba wana ezosenga na biso tozala na technique ya kobundela yango, tozala mpe attentif po ete moko na moko na kati na biso ayeba esika bitumba ngo euta wapi eza kokende wapi. Alors neti kolobela bino yango ke il est temps que chacun de vous ameka koyeba makambo nini oyo eza kosalama tokende nano en image botala. Voilà, wana baza kosambela nzambe na potopoto, nzambe na potopoto. Esika bazali bato na nzambe to bazali bato na nzambe te. Ya kosa bino ka solo biso toyaka wana mpona koede bino kosa bino ya solo oyo nyonso bazolobela bino mingi ezali makambo ya lokuta, eza makambo na nzambe te. Voilà bato na nzambe pasteur na ekipe na mobimba bakoti na kati na potopoto bakoboka na potopoto bali biso bato na bango mpe boya bokota na potopoto tosambela nzambe na kati na potopoto. Bon alors toyebi te bango baza baargument baleson na bango oyo bakofaire comprendre pa bandimela bango ke oui nzambe ekomi ntango na ye po ete tosambela ye na kati na potopoto. Hier je vous ai dit la religion mène à l'obéissance, l'obéissance mène à la soumission, la soumission mène à l'exploitation, l'exploitation mène à la pauvreté, la pauvreté mène à la désespoir, le désespoir mène à la religion, certes viciée. La religion. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est pour nous endormir, pour nous enveigler, pour nous la vérité. Et alors, l'aliénation mentale, la faiblesse collective. La situation, tout ça pour les carango, la carte, la mabélé, y Congo. Alors, yango, bango moko, bazana barando, la carte, y a bango balipewa misuwa binono biso toza kosambela nzambe biso kosusu ndenge na kosambela nzambe pitakani ekoteli bango na kati na ba église na bango bona na image oyo tokotiela bino na kati na église botala scénario nini eleki na église barando. Donc mosusu atindele baninga bakende kosala mobulu na kati na église tokana na audio atinde de biso voilà. Et là on dit eza koyela bango basali la nzambe bango na bango barando bango na bango bazolukana nzambe aza na kati te bolanda. Munduki ekoti na église. Munduki ekoti na kati na église. Bamama bakomi komisubela na bilamba. Munduki ekoti na kati na église.
Mes chers amis, voilà scénario ni les akoleka, botu na ngai teke eleki wapi, ezali na mboka ni to moni ezali ba noir, to moni ke mindu ke bimi, to moni ba pasteur déjà balati bango mokongo na se, ezali ya kobanga, ya solo c'est cette histoire ya moto ko bele bloqué, ceux qui botel na carte l'église na bango des poisons. De ba pasteur za ko bomana. Baza ko bomana likambo ya nzambe zate, likambo ya mbongo. Baza ko bomana. Et l'on dit les Akoyawana, pour être à l'origine, la plupart n'a pas organisé pas tout le monde, mais 95% de ce monde-là, où il y a Batouana, c'est un criminel. Batouana, c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un escroc, c'est un aventurier, c'est transformé qui n'a côté à Mbongo, c'est un ganga. Bango bazalaki ba féticheur moko na coin quelque part ya Soanaka amoni ke vent wana ye ya nzambe bamipesi bango nyonso na nzambe te kuna mbongo ezali mbongo eza kuna bango nyonso bamikoti na mbongo alors bolingo ya nzambe ezali bango eza bolingo ya mbongo alors aza capable atinda bacriminel bakende koboma moninga na ye pasteur bâtir le poison pour être déranger l'argent. Ce qui est important pour la banque l'argent. Alors, bâton bâton comme ça, ma communion sur le qui même musique la buisson, tu les bébas à cause de ces pasteurs là, à cause de ces chantres là. Donc bâton moi quand le costo batami va frapper, il y a miné va banane va faire mal, va zande baron va pasteur. Ce boye baraté na fond libion vélo pour que biso sala wana na katina production to yebe bango nyonso donc to sénifia kana tout ce monde là ba bien bisa même culture la biso ya musique nyonso ce sont ces gens là où nous au kanelo que ba grand chantre ba wana ne batu akola kenda ne sika ba chantre ba musicien mokili batambola ki bango ba lekaki wana ya marabu wana fula kapenza yepake wana musicien mokili aleleki wana yepake wana azwi quand même puissance oyo musicien mokili aki nango yepe azwi yango yo eladi abana kotioka boko na mutu abandi kokweyisa yo toloteya bino bomama mpo ete bokwenda kati na mobulu te mpo ete bazali bato te bato wana alors tokota na politique na biso mais wana eza important mpona koyebisa bino mpo ete notre société ezali aujourd'hui détruite à cause na bato wana babebisi société e bango bakoti na kati na politique na kati na politique lelo soki déjà oza na politique bango mpe baza na origine na kati wana na kati oyo ezosala mpo bango l'argent bokaki moko alobaki nepoka kabila to bene kokende eloko moko osala osala 2 semaines to bene kosala yango 1 mois to bene kosala de po togane kaka mbongo donc bescro na bescro et jusqu'à présent bandeko bazo surtout mama na biso bamama na biso bazo comprendre te baza tous attachés na kati na makambo wana oyo ya kolipesa batata wana mbongo e bazopesa na mbongo na nzoto na bango epai ya batata wana ete ya moko na bino mpo ete ntango ekoki toza na ntango ya verso me bamingi baza kosambelaka lokola ntango ya kala e bayebi te ke bapriere wana mingi makambo mingi eza wana nani alakisaki bango yango edom ayaki yango na ntango ya domination na ye ya 8 siècle wana oyo esalaki ke aya na lokuta e na lelo bazoluka te ke tochange toyeba tokende ndenge nini tosambela ndenge tokote ndenge dome ya kokosa biso na ntango ya poisson na ntango mensonge toluka sikoyo la vérité toluka nzela ya nzambe ya solo balingi koyeba te baza bloqué c'est là dedans à cause mangwele nde eza à l'origine ya mingi oyo ebebisa mingi kati na biso toyebaka na biso tokoyeba bobiso voilà omoni mosusu alingi te akoma kaka akoma atela makasi atia baproduit amela kati na nzoto abotamaki moyindo mais akomi mondele c'est l'aliénation mentale c'est là dedans alors voilà bandeko bana somi ekolo kongo ya solo te ntango tosomino makambo ebele oyo eza koleka na kati na ekolo kongo aujourd'hui la situation est quand même très grave et critique na mabele ekolo kongo un policier Félix Antoine Tshilombo en ce moment ici Maël Sidiye ayebi ke toujours après to tactique ka ba les bosso na kuse mais toujours bien en détail Félix Antoine Tshilombo ici c'est fini pour lui
ayebaki te ke azwaki temps ya s'organiser pour avoir la porte de sortie. Mais la porte de sortie est fermée pour la Chilombo. Tu l'oublies. Chilombo, il n'y a plus de porte de sortie pour toi. Je t'apprends aujourd'hui. L'autre année, le 31 octobre 2023, Chilombo, il n'y a pas de porte de sortie pour la yo. Exact. Ne pensez pas que Hippolyte Azwaki, comme chance, yo aidé, Moutakoya na secours na yo azati. Bandeko na ngai batali boko na dapia. Moutakoya na secours ya Chilombo azati. Oya koluka ke na secours ya Chilombo olala. Oya ko ke na secours ya Chilombo ke no to aidé, to lebe bu kontobolo, Fatim Beton, mwana betu, tourne na biso papa. Famille na yo eko regretter yo. Famille na yo eko regretter yo. Chilombo a scroqué, a yibi, a sali nyonso na ba ndekone ba banque ba ndekone nyonso a frappé. Et alors na tango oyo okende kokota yo nem toza sacrifier. Okozala sacrifier po na moment oyo ye paso luka kende ye moko te alinga kende na mingi na kati na bino ba oyo ba ignorant ye ndeko na mobali ndeko na mwasi keba kokota te na libulu oyo Félix Sengele akota kokota te ta voilà. Aujourd'hui, je veux vous révéler un mot qui est devenu populaire, qui fait buzz. Pendant 4 ans, ce mot a accompagné le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. C'est des mots qui fait souffrir le peuple congolais, qui fait pleurer le peuple congolais. On a cru que ce mot allait rester en 2022, mais ce mot a traversé jusqu'en 2023. Ce mot a comme synonyme escroquerie. Ce mot, c'est le détournement. Dans beaucoup de domaines, il a été présent. Le Kasaï oriental, rien n'a été fait. On parle d'un détournement de plus de 120 millions de dollars américains. 30 millions de dollars américains. On va citer quelques domaines dans lesquels on a constaté les détournements, c'est-à-dire la frappe, Covid-19, frappe, Chigène, frappe, RAM, frappe, poisson namibien, frappe, université de Mbujimaï, frappe, asphaltage de route de Mbujimaï, frappe, l'éducation, la gratuité, le sport, la foot qui ne termine jamais, la sécurité. On appelle ça la force des frappes. Même la frappe elle-même est étonnée. Faudra-t-il ériger un monument à l'honneur de la frappe inconnue? Merci de vous abonner, merci de liker la vidéo. Voilà, bandeko banasomeko Congo, la frappe, voilà bandeko Chilombo, voilà un synonyme, Congo na esiko monsieur frappeur. Monsieur frappeur parce que vous allez à l'origine, il y a nyonso wa frappe nyonso, yebtaki na frappeur wana na kati na mapele Congo. Alors, partout où on a corruption, tu as tambola na mapele Congo. Les gens nous ont parlé de cette histoire il y a élection et comment ça qu'on préparer l'élection en bolanda en image. Voilà, bon, mon live, comment la corruption tourne. Bomi Bangonzala pendant 23 ans. Bomi peuple Onzala pendant 23 ans. 18 ans plus 5, ça fait 23 ans. Il y a Zala. Et peuple a moïti. Le mouvement Zala, voilà comment on peut savoir où le corps va mettre. Mbongo, miette. Pour aller à Moukolomoko, de quelques heures, c'est fini. Bon, on va papier, on est belé, et là, sans valeur. On peut savoir, aller Moukolomoko, si mon lobby, mais il rendre un service, on continue la vidéo, on continue l'image, il y a un produit, bololé.
kanga motema tobenga na bango bolingi te totelema biso tobenga na bango bolingi te bolingi bakozala humilie na modele oyo. Voilà bandeko ezali pasi na mawa ya komona situation oyo tokovivre nango na mabele Kongo. Alors côté de mapinga tokei na video na tongo na laisaki bino natilaki bino video audio pardon oyo e bampinga baconscience ebandi kokotela bango na kati na mitu po ete balobaki ya solo esengeli na bango batelema po ete badefendre mabele Kongo. Na tongo totilaki bino audio wana nakanisi bamingi boyokaki yango na kati audio makambo ndenge elekaki bolanda yango na kati na chaîne na biso oyo totielaki bino yango na tongo wana. Alors na kati na Kongo lelo tokomona ke basoda mapinga Kongo baza koloba nini na tout ce qui se passe na kati de Kongo bango moko na kati na bobungi total bayebi na bango te par quel pied danser et voilà bapolitien bakomi kosakana na bango. Et alors toyo lukana toyeba nano nini eza koleka na kati na mabele Kongo mboka oyo bakoko batikela biso esenge na biso moko to défendre totala bamampinga Kongo bazali wapi e baza kokende wapi botala bango baza kotambola na kati na ville, mais tandis que de l'autre côté bitumba ezali na kati na Congo mais baza kuna présenté na kati de Congo. Mais voilà bango wana na cité baza kolakisa ba force na bango de muscle na kati na cité bitumba na front basoda bazate et comme ba civil ba wazalendo baza kobunga. Voilà bango na kati na ville na kati na Kinshasa na bavila minene bazali ko intimider bandeko na biso ya kona bakewi bango bazali. Est-ce que bato tokobenga bango banani tokobenga bango ba inutile? Voilà les inutiles. Les longs pays est en danger bango bazolakisa bango po bangisa nani na bavile ya minene na ville esika baza bakobangisa nani bana posa na bango na kati na front bazali absent. Et voilà baza komimonisa gangster na bango na kati na ville tala lisiditi pasi na mawa ya kotala bango wana. Alors toki ya solo te Congo mabele na biso mabele bankoko na biso o bandeko ebele bayebi ki ya solo makambo eza koleka na kati de Congo toyebi ki à l'origine lelo tokomona parce que mboka ngo na 2023 toboloko kanisa te ke Félix akozala ye moko to pe akokuta encore Congo po ete alobaki ekufaki na kanisi ndelo nde tokoloba soki kama Congo te po ete Félix alobaki bolimisi na basite bokoyoka mais esengela biso totiela bino mpona kotala niveau nini tato eza kosambwa na mokili même bana mike bazorespecte ye biso te. Bolimisi na basituation étranger bato mosusu bolimisi foto tiango mpo ye moko tilombo ayoka yango tozwa bolimisi totiela bino tobanda ngo na ebandeli po ete ya solo eza na voilà bolimisi moke tokobandela ngo na ebandeli po ete ya solo video wana esengeli ke moto nyonso ayoka ngo alanda o nini eza koloba mpona koyiba moko nde koboma yango te d'ailleurs eloko akoboma eza susu te po ese kufa toye mpona koyiba moko nde koboma yango te d'ailleurs eloko akoboma eza susu te po ese kufa. Voilà, soki mama wana oyo afingi Chilombo boye afingi mama Marthe boye ya solo ke mwana amoni ke tata oyo azala motu te akoloba mboka ngo ekufa tina na tie yango na insulte wana ayoka ngo po te ye alobaki ke mboka ngo ekufa mwana moka respecte te po ye alobaki ke mboka ekufa e bongo mboka ngo ekufa lelo aza kokangama ake na baélection mpona nini po ete mboka ngo esi ekufa kala. Alors tina nini akomema biso na baélection nani aboma Congo bato aboma Congo bango wana bango nyonso toyebi bango pasi na yo pasi na nga. Alors pasi no pasi na nga toyokana ni moko na bango. J'étais avec ma population, je devais trouver des solutions pour cette population.
j'étais avec mon population, j'étais avec mon population. Mon population. Voilà, bandeko bana some kolo Congo, yango to komona ke makambo ezali mbilinga na kati na mabele kolo Congo. Voilà, tokoti na page wana ya seni. Bandeko bolanda na bokebi nyonso sujet tokoti na mosiko. Na ya sonto ki ke to komona ki ba na image bakendaki na kati na seni kokota bale ku ba yoka ki nungu ke il fallait ba rejeter candidature ya Moïse Katumbi na Félix Antoine Tshilombo. Qu'est-ce qui s'est passé pour la nini beleki ba bimisa Moïse Katumbi na compétition na course au pouvoir. Njokate na kati na makambo za koleka na kati na Kolo Congo, Félix Tshilombo a été surpris. Tshilombo azalaki surpris babenga ye. Babenge na nani babenge na likolo epai bakonzi na ye. Bakonzi na ye babengi. Bakonzi na ye banani ba américain babengi Tshilombo. Tshilombo laissait cet homme libre. Ne l'empêchez pas d'aller aux élections. Il doit être là. Ok? Oui, chef, je suis d'accord. Parole va pesi Tshilombo yango ne wuti na États-Unis d'Amérique. Laissez cet homme libre. Ne l'empêchez pas. Félix a dit, qui est cet homme? A dit, Moïse Katumbi. D'accord? Bah, akati. Chéri Tshilombo na côté na ye, abengi bandeko na ye. Boluka na problème te botika ye. To bane ko préparer ngai na mutangona ni oyo Tchani. To mane ko sala stratégie Tchani to casser ye mais coup de fil la vie aux États-Unis, balobi totika et donc bosala ka procès bobi moko bon ba ko bo retenir c'est tout na boy problème. Donc Tshilombo a subi na ordre oyo e ba parler na ye oyo alebaki partenariat privilégié américain va obliger Tshilombo de ne pas déranger Moïse Katumbi. Nandouana, qui est à la tête de cette histoire, je crois que les Tshilombo Kendaki les États-Unis d'Amérique, na Moïse Katumbi, avant Tshilombo comme président, ça qui tournait les États-Unis, vous qui m'appelé les États-Unis d'Amérique, na ba drapeau écolo, na kati na trottoir, yena Moïse Katumbi, maboko, ba kotambola. La tango ya pasi no pasi nanga. Bato wana bakendaki nana memaki bango kuna. Moto memaki bango na kati na États-Unis d'Amérique, ezalaki Moïse Katumbi. Moïse Katumbi akendaki ko présenter Tshilombo et pa ya ba parrain na ye o ba kobela Peter Pam. Peter Pam bandeko bolanda eza très important pour te bamalanda. Bamalanda ngulu. O nimbaza wana batako makambo zo lekate. Peter Pam oyo ya association babengi Concile Atlantique. Concile Atlantique oyo eza na kati na États-Unis mokolo nango ezali Peter Pam. Peter Pam yene moto azali patron oyo a proposa na gouvernement américain le plan de la balkanisation du Congo. Peter Pam, l'asiatique, oyo c'est naturalisant américain. Voilà, c'est Peter Pam, oyo a payé Tshilombo pour la Koloba, n'essayez pas, laisse-moi là. Tshilombo a tremblé, a béni cours constitutionnel, ne touchez pas les. Voilà, vous comprendre qui est votre candidat. Il est le candidat de la balkanisation. Les candidats de la balkanisation du Congo. Moïse Katumbi. Pour des patrons, pour le chef de la balkanisation, de pas Tshilombo, Tikaye. Moïse Katumbi, beaucoup il y a américain pour l'intérêt de la balkanisation. Mukwege, candidat à l'Union européenne. Donc,
on te yebi jusque là et ça dit pourquoi oyo plan nous c'est l'Union européenne pour l'ambassade que le Congo doit passer par un patron. Il y a Makambo Oyo, ndenge occidentaux, européens, la carte a approché le terrain dans la carte de Congo. Alors les gens vont se poser des questions. Alors, non, Chino ne peut pas être à vous. Chino, candidat, Oyo, il y a 7 dans 1. 7 dans 1, Oyo, tout on est empire Imatuti. Juste là, par exemple, Sabino. Chino mwaza candidat parce que moi, ça n'a qu'à tenir ya Chino. Azali, moi, si on va benga, il rondait touti. Yende moto azali asibi bendele ko ya te ya batuti wande bango nyonso baza na kati ya gouvernement wana baza na maboko ya empire Imatuti oyo Chino babisaki bino ke ça ne sert à rien de vous disputer pour un morceau de terre. Alors maintenant j'ai tout fait pour amener le 7 dans 1. Il y a 7 pays à Kanyango de Boke, à la mission à Congo, Bundatepo, et contre la carte Congo, et Matiko, comme si Congo d'étage. 7 dans 5. Donc, et comme si Congo d'étage, Congo a mouni, va payer les yeux, et c'est des tâches qui connaissent le Congo. Donc, bon, la question au monde, espace exact là, c'est au matin à premier étage, au matin à deuxième, au matin à 7e étage. 7 dans 5. Vous avez compris? Il y a des candidats là-bas. Donc, on le met la bidon et le Onini et Zakoyawana. Et alors, Bandeko, doit tirer attention. Doit tirer attention là où je vais arriver maintenant. Dans le scénario, il connaît qu'en a quatre na cour constitutionnelle. Tu ne vois il n'y a pas de problème. Tu ne vois pas oui, nous sommes d'accord. Et puis, il y a Maurice qui a tombé par CPI. Va suivre CPI. Il y a des missions à Mouton, on est allé pour la Congo. Pour la Bango, sans faut qu'il y a Yo Zarabo, pour la Bango, la CPI. Vous êtes d'accord? Oui. De soutenir Moïse Katoubi. Vous êtes d'accord? Oui. Avec quoi? Avec la Cour constitutionnelle. Oui, ok, bravo. En salut, bon boulot, bah, souple, bah, pouvoir coincer piloter. Et alors, acceptez aussi. Parce que vous savez toujours appeler Bino. Il y a 3 institutions de même à vote, ou le même à vote, la 4e appelée, pour le Congo, et Sarakani, ministère de l'Intérieur. Ministère de la Sécurité, la 4e intérieure, pour protéger le vote, et la 4e intérieure. Azanani, Peter Kasali, Moulouba. Oyo asimi kesi ya l'État, oyo sala makambo nyonso, Azanani, Moulouba. Ouais, donc bango nyonso baluba s'organiser seni muluba bango nyonso baluba. Alors, vous savez mobilité, ok. Alors, il faut s'attendre aussi d'accepter les résultats parce que le seni est bon. Tout ce que le seni a pour ça là, ou le cause à recours, il faut aussi accepter les retombées, il y a seni. Bon, vous l'avez. Ah, vous gagnez, vous allez faire candidature. Ah, bon, il a été. Bon, il y a une vidéo sur YouTube que oui, ils sont venus au finger, bango. Eh, ils sont venus la vérité des urnes, la vérité des urnes. Bon, quelqu'un de ma boucle à la Cour constitutionnelle, voilà. Oyo, Assali Bino, après attendre une candidature, il faut aussi accepter la promulgation à bango pour que bango va diminuer bidon. Maintenant, bonne compréhension, voilà, il est critiqué Bangote, bon dimi Bango, Bassan Moussara Malamou, et alors, mes chers amis, Vana, son école, Congo, Anani Wabiso Banso, Nakati na TV, le Nakamboulouz Kimbangu, ou les amis Chenia Kimbangu, et pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? À ce moment-là, toujours signaler, bilo, pas la mort à Congo, mais calmez-vous. 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 Nzambo ya bino aza juste. Nzambo ya bino ya ekolo Congo. Oya ekolo Congo mama ki panvita batumbaki ngo bino pona Congo. Oya ngulusi kimbango ndimaki 30 ans de prison. Bapete ya efu pona Congo wana. Eh, moto abalone 6,9 ye wana kimbango. Bondi melanga.
bobangati oyo azala kondima na koba mvuluziki mbangu na yebisi yo kobanga te nzambe oyo akati ekolo Congo aza na biso kote na biso baventure na bango na to bokepe yango te bokota na baventure na bango te mingi baza deja desi makambo ngo ndimena okende boyo belesora yo ozala te ezali te bolanda yango te s'il vous plaît bana mama Congo bino bobela kaka nzambe confusion et la confusion est là confusion ebali kofrappe bango na kati ya bakana bango bazali des ordres ebali kokotela bango même na kati ya camp il épaisse des ordres ekoteli bango na côté même occidentaux des ordres ekoteli bango toyebi ke bakokoka te makambo oyo baluka te po ete toza l'époque wana te oyo nzambe atikalaki bango tant badomine sur biso tokomi l'époque mosusu oyo nzambe ye moko na bomoi atelemi mpona kodefendre baoyo ya ye bino. Donc, bobanga te ba mama, bobanga te botiaka elike na nzambe ke nzambe aza na biso toza kosilisa makambo oyo basataniste bayaki nango baeliminati bafranmason ya mertin bayaki nango mabele ya kolo Congo mabele wana eza bankoko na biso mabele wana eza mabele ya koko mpemba mabele wana eza ya mama kipa mvita ndona eza ya mama nzinga eza mama mafuta eza ya muta mpati eza ya papa mafolo eza ya bankoko na biso bobanga te bango bayaki na eliminati bango bayaki na magie bango bayaki na domination bango bayaki na bamarabu na mabele ya kimbango bankoko na biso yo yeli oyena pouvoir bapaya na mabele na biso batikeli bino temps totali bosuki c'est fini. Porte ça déjà fermé, tu vois. Merci pour la compréhension, merci. Oh, ça pour les Canabélés, pour le Congo, vous allez tango dans Zambé, Ngonga et Koki, Negema, Ndokalobi, Ingeta Ngonga et Koki. Tango Koki, l'air a sonné, Bobang et Locomote, n'avons pas serré bien encore. 1000 fois, Bobang et Locoté, Zambé à la côté na bino. Avec Konseba, on a Bundu à Yebi. Bah, chef n'a pas beaucoup de vie que Sili. Et s'il y a plus autre chose à faire, hégémonie, fin hégémonie occidentale, et c'est Coca, fin la domination dans mon Kili. Et c'est Sili, au comment tout le monde a comme ma gauche à droite, Z. Lettre Z, il y a Soka. Aux la grâce, au vivre en gros. Nous avons permettre au monde en gros, au lieu d'un temps de poisson, au commun temps de verso, nous allons permettre au Aïba pour le livre et c'est là que comment. Yo peut changer ma caméra tout na yo. Luka Nzambe ya solo. Luka Nzambe ya solo, papa, maman. Luka alliance na ba koko na yo. Luka alliance na ba koko na yo. Pour qu'on puisse avoir raison. Voilà maintenant comment on a sur le Congo, c'est ça la situation oyo et c'est le Kanakatina. Mabele Congo, alors théo d'histoire au mona le koso kozanga kolia nde monte comme si bateau na niveau ba komi na ngo wana boza ko mona wana nini wana eza basi nini ezoko loba wana même o bazo ko kota ko afinga biso eza dika passe no sala bango ali ya twa ka mwali pa esengeli afinga pote para oh mangai papa tomoni awa na susati awa bakangira machete boye kusene papa machete iganga na boye machete iganga awa na dosi na kati na kwa parti na dosi bobo mangai okati kwa na kati kwa parti bobo mangai papa c'est yo ça kulula na kulula de papa na kulula de alamu mangai ataka kati kwa parti mama kwa mama la polisi mama mangai ataka kati kwa parti mama la polisi tu wewe ona ina kwa magari kwa kozi oni mimi baka ukanga mtu bali kama mke mama cheto ina mama kwa wende aina kwa mtoni moko ndio kusema tebele alingana mama mubimba na wote ni mwana epekana yake na hiche na kati tompana trois parties wala na kama vile ndio pale tokoka atadi upele atadi katika kama mabuka hiyo vous comprendre
Pour moi, il faut comprendre que mon tata mouneli boy. A comme devant la police, pour être Thompson, bah on est Mbisi. Mbisi moko ya Thompson, Mbisi on ya mukeboye. Na maman quand il va pas faire ce que ça veut maman, pour être là où la Thompson. Au moins niveau yango, la tienne qui vient manger pour être moko la bino était la katina bongo na. Voilà la situation. Donc il y a katina si j'ai la biso du jour. Si j'ai la biso du jour, il y a solo en déco. Nous avons un sérieux problème. Scandale. Scandale oyo eza koleka na kati de Congo oyo bakobelela promotion canapé. C'est cette promotion canapé donc Tshilombo akendaki na pouvoir, je crois que azalaki na problème sérieux. Tshilombo na Bruxelles azalaki na problème très sérieux ba nzela. Tshilombo azalaki na problème ya nzela, azalaki mal aimé. Tshilombo alingaki Tshilombo aza petit chéri. Tshilombo ni moto andima ke lobimana tata mwasi na ye. Ti ya komi na niveau apôtre sa tata mwasi na ye, il y avait un problème. Il y avait un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tshilombo alingo mwana mwasi na miso na ye te. Mwana mwasi nyonso akobima na miso na ye, aja kopona te, aleki na ye. Donc, là, vraiment, tu comprends que ce que nous avons, ça la vie comme ça, l'heure comme on a dans les affaires, au moins on a besoin de non, là, c'est pas mon défaut, on a l'esprit. Alors, Bolanda. Cette fille, reprenez bien, cette fille n'est pas tombée. Alors, la fille en question va nommer bourgmestre Katina Likasi. Si on va nommer bourgmestre de Katina Likasi, Toyo Kaye, madame bourgmestre de Likasi, alors jeune fille, bon talaye, bon peu sa âge de Bolingi, alors Toyo Kaye. Voilà pourquoi je demande à toute la population de s'enrôler massivement pour préparer le vote. Voilà, donc encore une fois, c'est une très importante. Et même, c'est ça. Voilà. Bon, fille en haut. Voilà pourquoi je demande à toute la population de s'enrôler massivement pour préparer le vote. Voilà, donc encore une fois, c'est une très importante. Et même, c'est ça. Voilà. Ah, madame voilà, bourgmestre Likasi, on a Oyo Tshilombo a voté avec le directement campagne pour Tshilombo. La fille en question, la quand tu c'est âge moine, tu ça y est, 17-18 ans. Fille enfin dans la 17-18 ans, à quoi qu'on les 17-18 ans, tu la ici, ou même 16 ans. Donc voilà la situation autant que mona na kati na bele ko bino noso bomo nyango opération canapé oyo Tshilombo atie mwana mwasi ko bourgmestre na kati ya Likasi passage na ekaka na kati na Likasi ndenga kedeki wana na kati na secteur wana nde akene ko kutana mwana mwasi mbala moka bombarder bourgmestre na kati na Likasi. Est-ce que na IDPS batuma za kite du Tshilombo pourquoi on nomme? C'est ridicule, hein. Papa, c'est ridicule. Non, franchement, c'est ridicule. On voit que notre là contre eux, mais pas jusque-là, pas jusque-là, pas jusque-là. C'est trop, c'est vraiment c'est la bassesse, quoi. C'est la bassesse. Voilà, tout petit show, bassité, mais na niveau ya musarati. Quel nous soit bango ndengo dingi. Chacun nous n'a bango ndengo dingi. Mais quand tu as bango na gouvernement, voilà qu'on détruit la nation. Ça c'est pour détruire la nation. Tout petit sur la cité qui peut avoir tant au limite, profiter dans le bon profiter dans le ça vie mais pas dans notre l'État pour la communier parce que c'est ridicule les choses pareilles.
Ah, c'est pas bande ko nga ya solo bozo na bino moko na miso na bino to ba ki chulombo ko sambwa ndenge ko sambwa chulombo ko sambwa président moko na sambwa ko la ye azate peu ko sambwa après chulombo akozala te na niveau oyo. Alors c'est à vous maintenant de comprendre la situation oyo to vivre na kati na Congo to ke na Congo Brazzaville. Na Congo Brazzaville, mes chers amis, ya solo oyo eza koleka na kati na Congo Brazzaville oyo na kanisi gouvernement ya Brazzaville toyebi ke bango bazalaka mobulu mais opération moto esengeli bino ke bakuluna na kati na esengeli mpe tosengeli bomona ndenge babotolaki 2 personnes mwasi moko na mobali moko babotolaki bango tout mais grâce à la caméra oyo na kati na Congo Brazzaville au moins tokolobela bango pour acte basalaki barécupéraki bakuluna wana ici botala ngo esengeli to encourager bango botala ça. Action wana bomoni wana oyo babotolaki bana wana babotolaki tata moko na mwana na bango nini téléphone balakisi bango ambeli alors voilà bazosala opération tolakisaki bino yango basali opération bazwi nyonso bake balakisi mbeli ale babengani bango bakeye. Alors la suite c'est quoi? La suite totieli bino yango bolanda dimanche na 23h euti kotambola Chili Mangenge, notre avenue Tonos, dans la Galette, nous sommes dans la Kaskati, amoni 3 petits bazar Oyaka, amoni 3 petits bazar Oyaka, moi quoi les canibiso, avenue Mathieu na semana biso, après ali avenue na biso, pour que ça va décoller, nous kachibino. Voilà ngala binisa, ba téléphone batina maboko na poche bazi, ba téléphone, moko pa kangiye, à côté les téléphones, on les téléphones naye, a suivi nous na lekoko, kali ya tika téléphone. Du téléphone, il y a qui n'a son 25 000 na 45 000. Après, voilà, le lendemain, qui nous montre le pas moi, parce qu'il a mon ami la caméra et à qui voilà, il y a des autres qui viennent qui ont beaucoup de ça dans la vidéo parce que la voiture est là, le pas mon ami. Voilà, après la vidéo, tout le monde fait l'image, après, à tous on a l'image, voilà, après, il y a une la police, après, c'est ça le mot salaire. Là, social, moi, les bambous, la mission à qui, car j'ai pas la mission de ça, il ne faut pas tambour les courseaux, à mission d'aller, à l'équipe, on va pas à mission d'aller, alors on va bouger, tu vas bouger, on va regarder. Après, là, il a du téléphone, il va fouiller la bouche, à du moment là, téléphone, on va suivre le terrain. Voilà, merci la police ya Congo Brazzaville na musala basaki ya solo ke esengeli ko encourager moto moni yango ndenge nini elekaki na kati na mabele ya Congo Brazzaville. Alors la ndeko bana somme Congo biso na kati na mabele Congo tozali wana na kati na ba discussion mboka eza kokufa mais quelque part bandeko mosusu oyo baza koyeba te mboka wana eza kokufa ya biso esenga na biso nyonso ke totelema to défendre mboka wana mais kotala bato ebele bazali koyeba te ke esengeli na biso totelema to défendre mabele ekolo Congo oyo kotala koyoka bango na kati na mitu baza kopense kaka baélection mais la réalité c'est que c'est pas na kati na mabele ekolo Congo ezali encore ya pasi koleka po ete conscience na biso eza te na kati na mitu et les autres en profitent. Qui ces autres qui en profitent? Na katouana, l'ignorance de biso, et salinde, bas politiciens et les occidentaux, oyo, bazako profiter. L'oyengo. Allez, toka nanjo. Tozomona bokeso pe bale
tout ça, la savane. Tout le monde voit que c'est un des hommes plus avocats. Pour tenir sa solinga, aïe, confina et bona. Quand on va se faire des fusions, ils sont tous à la carte. Comment on a pas parlé des hommes, ils sont tous comme les avocats. Pour voir la caméra, la peuple congolais, pour les avocats. Quand on a la démarche, la Congo, ils sont les avocats. C'est quand je donne le pouvoir à des gens qui connaissent pas la valeur de la nation. Où l'on va saluer la population, comme il connaît la mort. On s'avance de mise à la poche, la maman est tombée. On change de vie, la maman est tombée. On a des hommes qui sont avocats. On a pas eu ça, million, on a pas eu des millions, on a pas gagné mon vie. On a pas gagné ici, à Congolais. Est-ce que vraiment, on a désolé, les Congolais, tout ça, on nous va être privé à côté. Tout ça, on nous va être sauvé. Voilà, il faut aussi là. Alors, là-dedans, je pense qu'il est temps que tu traverses de l'autre côté. Il y a autant là où ils allaient pour les pas, il y a pas voisin la biso. Il y a autant que biso toujours la carte de la distraction et tandis que les autres voisins, tu n'as tenu mon pote, mon la biso, à me comprendre pas mon chou, parce que mon a été les bangote, aux accords de Canabélé, Congo, qu'on a basé, toqué une carte d'Angola. Botala, ce qui se passe dans la carte d'Angola, en ce moment-là, Angola est celui qui a avancé. Et alors, biso la carte de Congo, n'a jamais battu tout la biso et ça va pour la commune, pour les autres. Bon, comme on a la carte d'Angola, en ce moment-là, Angola est commis. Angola n'a pas TGV, Angola n'a pas très modèle. Et ça dit que on a vu le tulo mon a pas frappé, parce que le reçoit à peinture bâtie, n'est pas le but que comme on a bâti l'image et belé Angola, comme on a bâti tram, n'a qu'à la ville, comme on a bâti TGV, n'a qu'à Angola, bateau, n'en parlons pas. Alors tout ça, vous voyez, Bishop, tout ça, ok, wapi, tu le vois que pour que Bishop ati beto bengana Kabila ya le lutte à bengana Kabila te Kabila kotika wana alors to komona to bakisto 18 ans Kabila na combien 5 ans ya ye 23 ans kaka na kati na problème ta bandeko bazali na niveau akomi voilà bandeko vraiment c'est ridicule ya komona ke biso de l'autre dans la carte de la fécondité toza ko lukato liya na mabumu mais bandeko musuba ko déjà musika na ndenge ya ko bongisa mboka na bango voilà o wana eza ko leka na kati eleki eza ko leka na kati na Angola ba milso ko na Angola il protocole Angola comme il poto les voisins na yote boza na mabele mo kangamite souvent mituni les épars bangolais on a vu ce zate mais intellectuel bangolais bazana bango ba uti wapi et pour le biso tozana ngote et donc on a tout communauté on veut tout ça la mboka to mo la mboka et alors voilà la situation oyo eza ko leka na katina nakatina makambo eza koleka na kati ya bamboka misusu biso tozali koreve kozela soki nzambe akoya kosalela biso nini obe biso moto travaille te mais tokomi kolikaka no nzambe asala nzambe kaka kosala te biso mpe tosala po te tosunga mpe nzambe ete apesaki biso miso apesaki biso bongo apesi mpe monoko maboko na makolo oyo apesaki mpe bandeko na biso mosusu lokola bangolais oyo bamboka ebele na afrika ekomi déjà développé mais biso tozana na kati na rekil kaka tobali kowela kaka moto na moto azwa part na ye na baélection oyo abeli part na ye po baye kopesa quelque chose po ete amema bato mosusu na baélection eza place wana bandeko bana somekolo Congo tokei na kati na mboka na assemblée na kati na France na France eloko nini eza koleka kuna tolanda image ndeko de Jean-Paul Lecoq, député à l'Assemblée nationale française. C'était ce matin. Il dénonce avec véhémence la politique néocoloniale et impérialiste de la France dans les pays africains. Nous l'écoutons. Avec les putsch au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers.
La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Voilà. Mes chers amis, est-ce que ce monde-là qui bouge là comme ça, nous, les intellectuels congolais, ou les politiciens congolais, ou les étudiants, les fonctionnaires, ou la pauvre population, est-ce que vous suivez ça ou pas? En écoutant comment le monde bouge, si on est là, quoi il sur le monde, tu vas sentir que le monde va bouger. Mais pour nous, vous avez débattu. Aujourd'hui, on compte, tu dois compter plus de 7 millions. 7 millions de déplacés. Pour votre information, 7 millions de déplacés. Et dans notre temps, Félix vous a dit quoi? Félix est venu pour nous dire que oui, il faut accepter 7 dans 1. Il nous a demandé d'accepter 7 pays Oyoya, Empire Imatuti, Nakatia, Congo. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 7 millions aussi de déplacés. De 7 millions de déplacés là, Baké va monter dans les colons à Congo, dans l'étage à Kenya, dans l'étage à Ouganda, dans l'étage à Nini, Tope, Baké, Wapi. 7 millions de déplacés. Oyo, n'a occasionné 7 millions de déplacés dans la carte de Congo, chez Longo. Et les amis, les amis au bazar tout autour, Félix Lombo, sont posés dans nos questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Là, nous sommes aujourd'hui devant un problème. Le problème, c'est quoi? C'est la communauté Est-Africa, au Ezana Bisso, au Chuloma Sierra, qui est censé aller nous discuter pour un morceau de terre. Maintenant, nous avons 7 dans 1, donc comme encore plus grand. Et plus grand, on ne voit pas aujourd'hui, Congolais, 7 millions de déplacés, ceux qui sont na Kenya, ceux qui sont na Rwanda, ceux qui sont na Ouganda, ceux qui sont na Kenya. Ceux qui sont Congolais, ils na Kenya pour nous, c'est ça qui se passe à Congo. Nous, c'est 7 et à Congo. Est-ce que les Congolais, il y a des gens na Kenya, on va baigner na Kenya, tu vas na Ouganda, tu vas na Rwanda, tu vas na Burundi. Pour le 7 dans 1, tu vas na Zambie. Aujourd'hui, on a Chilombo. Quand nous on dit des choses, on doit traiter du sort que tous alliés, tous la haine contre eux, tous la système tribal contre eux, mais en réalité, nous on pose comme moi au fond, moi la problème. Et le problème est au côté comme moi le lot, je n'ai pas de oublier ça comme moi le lot. N'ai pas de qu'on a eu on défendre le lot, on défendre comment le lot. C'est nous. On dit, mais on va faire la réparation, tout le monde va mal fait, et Zawana, tout tu vas continuer à complimer. Pour le minéraux du Congo, il y a de côté de Bango, on y va carotter. C'est là où il fait semblant. Si nous me fait semblant de ne pas comprendre la situation, non, je vais venir à Bango, on va venir à Bango, qui les a appelés pour venir chez toi? Côté de Bango à Congo. Tout tu vois là. Parce que les 7 sont de tout type dans un pays banque. Ils ne sont pas originaires de là. Et par contre, tu vas lui oblimater. Maintenant, il y a tout ça dans la place. Il y a un ça sur Komoto, le blanc que non, on a sauvé de l'humanité, de la paix, pour suivre le biseau pour coller le biseau, au fouli comme nous
tout le peut ça yo titre les chilo. Surtout au peut ce titre ya haute trahison. Pour celui que nous sali trahison, ma bingue za kokufa. Bandeko baza kosila na cause na yo le que te ba pesa au titre wana te ba pesa au titre nini yo le bela biso bandeko mususu oyo baza ba mata chino ko ba te pesa titre de po vraiment la paix est là pour y être dans aujourd'hui les Congolais sont vraiment libres, ils sont au Kenya, sont en Rwanda, ils travaillent là-bas, ils cultivent là-bas na kati na Kenya, ils cultivent na kati tous ces minorités cultivées. Bon, ça veut dire combien de Congolais sont partis là-bas parce qu'ils sont chassés de chez eux. Bah, mais les bango na babélé na bango. Moi, que bilangue exact ma maman boyo kana. Bah, maman wana, moi que le sol bilangue exact. Bah, non, on bango na babélé na bango pour si quand on est dans la minéré, bah, tiens bango, bah, quand il y a fortune, bah, bâche wana vous a komoka. Bah, village belé. Avec la participation de la MONUSCO, bâtir bango de Sikamoko, bâtir na Kenya, bâtir na Ouganda, bâtir na Rwanda, na Tanzanie, na Burundi, na pays où il y a 7 toilettes. Mais bazar na carte de Kolo, comme la mboka na bango, ba réfugié na carte mboka na bango. Est-ce que c'est vraiment normal? Et c'est vraiment normal. Attends tout le monde. Pardonnez bien, mais moi je dis que je suis moko. Est-ce que c'est vraiment normal? Na mampinga na biso de l'eau, baza kokufa na kati na nzala, baza kokufa na kati na front. Pour ne pas exposer, ne pas y avoir banguna banani ba tuti wande, ba pitié ba bantuti. Nani wana chino. Si on te le banni, là, non, j'acquis avant d'acquiser mon voisin. Mais mon voisin, on a qu'à la présence, avec quoi embrasser mon combo au sec. Kuna za soka za chini à Congo avant acquiser Sassou Nguesso. A comment pas Sassou Nguesso? Avec quoi Sassou Nguesso? Il va encore la macaque. Et c'est ça vraiment normal. Oh, sur le papa, c'est la image, voilà, n'a tia beauté, mais comme ça vous allez comprendre comment cet homme-là a été voir personne de ma biso n'a pas belle Congo. Botal. Regardez. C'est vraiment ridicule, ridicule. Mon voisin qui l'acquise, les 9 voisins. Les voisins sont là. Voilà la complicité. La complicité de Félix Antoine Tshilombo. Voilà, bon, mes chers amis, quand je vous dis que cet homme a un mytho, c'est un mythomane. C'est un mythomane. Quand les gens ne comprennent pas, c'est un c'est un mytho. Et il a comme ça. Il a quitté les 9 voisins. Dans le discours de l'Assemblée, que non, les 9 voisins, c'est vrai, c'est ces 9 voisins-là. Et voilà, nous avons dit comme on disait mongol. C'est quoi ça? Ça, c'est l'humiliation. Comment les gens vont te prendre au sérieux? Dis-moi une fois, qui peut te prendre au sérieux toi-même dans des agissements pareils? Quand tu es chez toi, tu as qui ces gens-là? Non, ce sont des ennemis, ce sont nos ennemis, ils sont nos ennemis. Tu as marqué tout ce monde-là, ignorant. Toujours de la Bible, ces gars-là, à sa traître.
Ce gars-là est capable de sacrifier Bino pour ses intérêts à lui. Est capable de tout, même que au moment 10 millions de Congolais, 100 millions de Congolais, tous les Congolais, pour te dire que on a qu'est-ce qui se passe au Congo? Le monde entier, le monde Congo, aussi, oh, il y a le Kouta, oh, le monde, il y a le Kouta. N'a le monde, on a tué le beauté. Bino va taliban. Beaucoup fouta. Beaucoup fouta. Bah, les gars, parce que beaucoup fouta yango. C'est vous les talibans. Ah, là, il y a un foot, ça vient en hôtel. Mukolo mabele on a foot sabino bankoko mabakata bango maboko po banyoko ama to na mabele wana boya na ngolo bo seka na ngolo bo sepela nango we bango ah muzo sakana na Congo. Voilà, comment c'est à vous maintenant de comprendre à qui nous avons affaire. Les gars ne méritent rien. Ces gars-là ne méritent rien. Si vraiment dans ces pays-là, il y a un bateau qui n'a pas d'intègre, un mois au Congo, bah, tout le monde regarde, bah, Congo va refuser. Au moins, va Kabole Bino, bah, Swahili, bah, Luba, bah, Congo, bah, Ngala. Au moins, à cause de ça, 5 ans, et vous ne refusez toujours pas. Vous êtes en train de rêver, des cigales. Vous rêvez quoi? Construire des tombeaux pour vos enfants. L'éducation de vos enfants est à Wapi. À venir à Bozo Lianini, Bozo Melanini, Bozo Resplenini, Bozo Tambolandelini. Dans un pays, vous allez potentiellement, dans le monde entier, va y bien. Réputez potentiellement riche. Très pauvre du monde. Et vous êtes en train de dire, papier, le corps pas. Vous êtes malade. S'il vous plaît, aidez vos frères. Apportez un plus. Partagez les messages, donnez-les les messages comme quoi que la Moussamba sont dans l'ignorance. Il y a la vision, il y a un passage selon Matthieu. Matthieu a dit ceci. Après Matthieu, il y a la Bible. Il y a limité là-dedans. Matthieu, selon Matthieu, selon Luc, selon Basuka Wana. Le passage, et après ça, maman, tu sais, c'est bien cuisinier. Depuis il y a la Ndunda wana, depuis il y a la maman Tembele wana, depuis il y a la Thompson wana, depuis il y a la Tumba Tabawana, on découvre l'île sous la Sika. Depuis il y a un message même la Londres wana, on découvre l'île à Sika à éviter. Rien, pas autre chose de nouveau, limité là. Et si vous comprenez ça, vous êtes limité, beaucoup sont limités là. Amesana na routine ake na kabaya ngewite na tinde na kabongo senga, ça s'arrête là. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Monde qui la vitesse vous pensez seulement ma combat tikela kibino na area poisson. Vous êtes là dedans. Le temps comme na table la version. S'il vous plaît, vous allez fort hein. Vous allez fort. On va éviter à ta cours du soir, c'est pas pour apprendre le français ou l'anglais, mais pour apprendre autre chose. Même chez toi à la maison, tu es capable d'apprendre. Ne faites pas comme Chilo. Chilo m'a perdu beaucoup de temps dans les Nganda. Dans la tête, il n'y a rien. Ne faites pas comme ça. Vous savez quelque chose. Ce n'est pas dit de copier les blancs, mais oui, ce que vous avez apprendre dans le sens bien, pour apprendre à comprendre comment le monde les a avancé, c'est bon pour vos enfants. Et là, vous donnez aussi à vos enfants. Nous sommes au monde, mais ça n'est pas le vivre dans Barumbu, nous allons vivre dans Kisenso, nous allons vivre dans Kingasani, nous allons vivre dans Kanduka.
ni on vu la Kingaboa, na poto a vu négué wana. A salle, même à quelle mentalité ou ta kinango, aya kinango, a causon wanango, a changé rien. Et c'est normal. Et s'il vous plaît, hein? La Ligue du milliard, vous allez fort. Vous allez fort, il y a Oluka qui non. Moi j'ai compris maintenant. Je dois chercher à comprendre l'affaire avec qui. L'affaire nanani. Là même l'internet n'a eu beaucoup de choses. Pourquoi il y a un entourage de la Ligue? Pour quelle question? Pourquoi la réponse là? Pourquoi la vidéo expliquée? Pourquoi il y a un monde de gens qui est déguisé? C'est le monde là, mais maintenant, tout est là-dedans. Nous sommes à confondre les bango. Tini bango, bango. Nous, c'est ça, voilà. Ordinateur coûte un peu compliqué, bilan. Téléphone n'a eu autre petit bouquin. Au petit journalier là, n'apprendre quelque chose. Au petit européen sur les l'image comme en actualité européenne, ça y est, on maman, oui, là, il y a un souffle zali, kaka, baba geste, et là, on expliquer tout, et côté la moto. Ah, bah, ça, ah, bah, l'eximo, ah, oh, mon window, ah, oh, mon délai, ah, où t'es, tout est là, ma maman. Mon taco, sa binoté. Bah, tout le monde, au moins, bah, ça va passer le bosson, la binoté, bah, il y a un bon, la binoté. Mais ce que vous avez là, amen, amen, amen. Donc. Le point de côté de maman, ne perdez pas tout le temps, hein, d'être tout le temps chez moi, hein, mais apprendre chez toi à la maison, hein, on y est là. Ne le go sana nataka bana malamu, ne le go sana bana malamu, ne le go éduquer bana, ne le go sana tout que bana le bas na bas. Vous débutez. Eh bah maman, c'est vous. Quand je m'adresse à vous, on prend une gabino mini. Il y a un cabinet de maman. Pour ceux qui n'ont aidé, n'ont aidé Congo Mobile. Pour tout est parti de chez vous. Tout doit partir de là. Pour aider le cabinet, parce que vous serez là, vous mini. Papa sur la moi du temps le téléphone. Mais yo sur le sur la déconne. Yo poko banda sur la bango et péri. Quand sur la sur la bango, banda va apprendre le bango. Na personne ne peut se bango. Yo apprendre le monde va nous carambo. Ne va l'obaka. Comme peut se faire dans une cité. On le rend de bon va faire. Il a que ça bon t'as mon kizo qui n'est pas. T'as pas de cosa bino. T'as la réalité va bomber le bino. Non, on est mon kila t'as la le temps mon kilo on a été mon kilo comme boy. T'as la oh non bonjour banque américain. Le lot na monde va se pas on chute pour va ça ma bé mon kilo pélé. Bon va ça le sur la monde. Bon va bé mon kilo bébé de l'eau pour la bango. Non, bah, il y a un Congo, bah, ça bien fini. Waouh! Nous sommes comme en français. Ah, grâce au fait qu'il y a en France. Parfois, nous avons un visa au Félix, il y a en France. Quoi faire en France? Quoi faire en France? On doit pour que soyez en Congo. Pour soyez en Congo, tout le monde va sur la quai. Les gens on a payé. Ah, on a la porte tout. Bah, il y a bien, ne vous en faites pas, il y a bien. Il faut que tu aies pour la connaissance d'elle. Si on a la connaissance de côté, quand même, là, pour une valeur chemise à monter, pour une valeur à bijoux à monter, pour une valeur et l'eau à monter, pour libérer, voilà, n'importe qui. Mais si on y est dit que, non, la notification va pas y aller. Non, pas y aller, tellement qu'on peut à la même aéroport. Combien de gens ont eu la deuxième? À moins que tu connais Congolais à l'écart. Mais parce que mon délai est bossé, mon délai est il y a ma paix. Mon délai a tiré à moi $5 à 4 wana. Ah, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Comment ça va? Monsieur, bonjour. Mon gars criminel, il on n'a pas beaucoup de décoller. Apprécié. Mon délai est bossé. Ah, mon souna diamant. Ah, or. Peut coûter mon sous 5 millions. Aïe, on a pensé qu'à $50. Tiens, je te donne tout ce travail, sinon, prends tes 5. Alors, peut-être de répéter, soit peut-être au team, prends mon sac là, tu vas me donner après, d'accord? Hein? Après, ok, soldat de gemmes, endémie, police endémie, pour payer ces $50. Mais mon dieu, on a vu une marchandise, il y a 5 millions. Il y a continué dans zéro sous.
à côté de la piste, à Kéouana et Mamsou, à 4 avions, nous avons 24 avions, il y a un colis à 5 millions. À côté de la 4 avions, monsieur, ok, merci, hein, allez, prochainement alors, hein, n'oublie pas les gars, prends mon numéro de téléphone là, tu vas m'appeler, hein, dès que tu viens, appelle-moi toujours, nous avons Basoba. Allez, Basoba. C'est comme ça que ça se passe chez nous. De la tête jusque là, que Basoba, Basoba. Baïbi Bisso. Baïbi Bisso. Non, non, non. Moi, je dois faire ça. Comme ça, là, j'ai trahi mon pays. Bah, moi, j'ai la tête, la trahison. Oh, c'est le numéro 1 de trahir mon pays dans ma touti. Na Empire Imatuti. Na Kenya. Na Nina de trahir mon pays. Dites-moi, il y a un signal d'accord. Oui, oui, vous voulez prendre des Juruga, d'accord. Vous voulez quoi? Venez chez moi avec un contrat. Ok. On écrit la Swahili, mais tu vas texte tout dans la Swahili, il y a Tanzanie, on a Makassi, on a Tuti, on a Pétia, on a Swahili. Vous avez écrit quoi ici? Mais au moins, puis non, vous avez écrit quoi? À ça, on va bien aller, voilà. Vous avez écrit quoi? C'est big. Vous avez écrit pas là-dessus, dis-moi, c'est quoi? Mais là, on a dit, oui, justement, nous allons aider, nous allons intervenir au Congo, nous allons venir chez vous pour vous aider à voir ça. Ah! Merci, monsieur. Mais de toute façon, c'est bien. C'est comme ça. Avant le MOC, avec les documents, à l'appui, il a vendu le pays. Et puis, ils ont aussi retourné dans ma boko. Fatime, Nagasai, qu'on a couru zate, Nagasai, maïsate, Mali, toujours comme Nagasai, Bimolobi, Meno, Massa, Mouméno, qu'on a maïsate, couru zate, Banabado, Koufananza, malnutrition, Massa Mouméno, béton, Nakananga, Nani, Nzere zate, Nana bloqué, Batuti Rwandais, Yem dans le site de Bango. S'il vous plaît. Matondo va like na bino, matondo va care na bino, matondo va like na bino, matondo va partage na bino, zamba pambo na bino, toya wana toko tokaka boye po na bino. Matondo na bino, zamba pambo na moko na bino, ya solo toko bo sanate, ba oyo ba songa chaîne pote yo landa, oyo ka, oyo to pesi comme conseil, na motema be na mutute, na zo sala po ne terabana na biso. Pour battre la biso, va se trouver qu'au moins, papa na biso, va se faire quelque chose. Parce que yo, l'obité, yo comme un fanatique. Nga personne comme un fanatique. Admettons, na kati na bango, nga na 5 balles, 10 000, et pas un an, et pas un Moïse Katumbi, et pas un Mokwege, et pas un an. Bon, na 10 000, arrêtez 10 000. Tika, comme na gata, nous sommes na venu comme. N'a pas de faire de ma belle one. Il y a vraiment beaucoup de la chaîne. Beaucoup de la chaîne d'abus. Pour des chaînes d'abus honnêtes. Pourquoi tu veux me dire honnête? Tu as besoin de ma belle pour le Congo. Sincèrement, tu as besoin de belle pour le Congo, on a besoin de papier. Mais là, courant, pareil, il faut soutenir la pour te sauver, pour te changer. Nicolas, vous avez un problème. Il faut sauver. C'est ça les saluts en montissement. Pareil, il faut changer. Donc, c'est dans la bino, vous soutenez cher. Matondo, na bino nyonso, matondo epai na yo, maman na biso ana lusako no infatigable, matondo epai na yo, muta na biso MKN, matondo epai na yo, papa na biso Willy na maman na biso Marie na kati na Dallas, matondo epai na yo, tonton Lema, matondo epai na papa na biso Pekos Vasongele, matondo epai na yo, papa na biso Emmanuel Yeko, matondo epai na yo, matondo papa Michael Mkombo, matondo epai na yo, papa na biso Francis Bitodi, matondo epai na yo, papa na biso Koko na biso Koko Bokechu Amo, matondo epai na yo, na gesto sali, matondo epai na bino nyonso, ba oyo bakanisaka biso, mama meje to bosani yo te, mama na biso meje, mama na biso Emma to bosani yo te, zaba pambola yo, papa na biso Ndongala na mama na nga Jolie, zaba pambola bino,
Il y a solo te va dire qu'on a besoin de sortir de tout bas, comme dans souka, beau désespérité, beau découragé, la persévérance, nous avons les cabatos, la persévérance, beau bangate tout bundia au pays à mille, tant qu'on a mis par le bien sabino et coquille, comme si on t'en a eu, monta au kakolango azate, 20 ans les okoya, monta au péchango azate. Ogoza ko mona mukela otambwa ezali action ya nzambe oyo alingi atie dans la carte la confusion. Voilà matondo de pele bino to kutana mukona lobi to bongo ingeta ibobo